ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo, yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo, yo moko oyoki, yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Mbutu nde makambo, mbutu nde dossier, mbutu nde affaire bandeko nanga, moto eza ya kopela. Toye kolala kolamuka, toya koyoka ibutu aye lisusu koya kobanda kofinga belle vie kandenge amesana. Famille libota boya nanu bo vanda la famille bo vanda bo zala ebele bo partager nanu video boya awa to solo la po awa na chaîne biso ya INSM officiel to betaka masolo surtout biso to zala pe famille libota ya tongo to yaka awa po na kolobela belle vie mingi bandeko nanga to yekolala kolamuka to ya koyoka ibutu de son côté pe aye kosala nini koya ko briser silence na ye na ba propos ya ibutu aye koloba makambo ebele tina kokoma na niveau abenga belle vie mwana aya kobenga belle vie mwana la famille mokili banga mokili penza banga yango kimukala ya kimukolo oyo bandeko nanga ekomi ka kimukala moko ekomi kosala bato mosusu liboma bakimukala mosusu ya kimukolo ekomi kosala bato mosusu liboma penza ya makasi mbutu lelo ibutu aso benga belle vie mwana na tuna nanu tia bande ko jouer pa ya belle vie ibutu ango ayebaki ke belle vie azalaki mwana ya azalaki tata tia bando benga belle vie la patrona tia bando bine la belle vie ibutu ayebaki na mutu na ye ke non belle vie azalaka mwana par rapport ya ye par rapport ya théâtre ye azalaka tata yebaki te la famille bo bende la biso ibutu boya na ibutu penza na ba commentaire babilo mosusu ifo to lobaka babilo mosusu penza ifo to betela kango sete po ce n'est pas normal na se ya mokili o soki oza deja na mutu oyo yo benga une fois la patrona yo benga une fois patron boss mutu wana ata soki lelo akoyo kotikala jamais kobenga yete keno aza mwana po azalaki boss na yo depuis mokili ebanda tina ndenge tozana lelo oyo na 2026 en aucun jour totikala komona bisika oyo ye ibutu ayaki kofuta belle vie po belle vie abenga ibutu boss mais belle vie afuta ibutu abenga belle vie la patrona abenga belle vie boss. Comment ça fait-il que ye ibutu lelo oyo abanda koloba na belle vie ke non mutu amemela bango belle vie eza via ye kutu belle vie aza mwana bon problème eza wapi mutu na mutu nyonso pour que akoma na niveau moko songolo pakata ezalaka toujours na nzela ya mutu nde mutu akoma mosusu kokota na belle vie ya monde théâtre nzambe atiaki na nzela na ye via mais vie yango lelo oyo azalaka wapi via sila azalaka te vie ezalaki ka nzela o nzambe utilisaki pona belle vie akota na makambo ya théâtre sikoyo toya koloba en réalité belle vie oyo afuta ibutu aliesa ibutu alatisa ibutu
lelo Ibutu bana obenga Belleville mwana yango wana ba carrière na bino ezokufa. Ibutu depo banda makambo ya théâtre soki oza mobali atembe soki oza pe mobali omibengi penza mobali fongola pe chaîne na yo ka ndongo lobi ozaka pe na ba idée ya kokomaka ba film nini ezozangisa yo komaka ba film pe batu bavanda batala ba film na yo. Mobali mobimba okei penza na émission pona kobanda kolinga kokitisa mwasi mais eza pasi eza pasi penza ya makasi. Bino mibali penza ya bakongole na yebi te soki penza na bandaku na bino bapanga bazwaki penza ta ya kote ya kabino pour un homme responsable aza mutu oyo réfléchiraka. Un homme responsable akoti kolala kabo na tongo alali na butu na tongo kabo alamuki abano finga kabatu na ba réseaux sociaux abano kitisa kabatu na ba réseaux sociaux yaya kendo luka musala bando sala kendo luka mbongo parce que soki oza na mbongo na yo okobando yo ke la Belleville motema pasité eloko ezosala bino bongo ezosangisa bino kimia. C'est parce que bomona nzambe ndenge azotombolaka Belleville. C'est parce que bomona lelo oyo Belleville aye kozwa ba sponsor a malonga musala ya Belleville eye kobenda kobenda se kobenda batu yango lelo oyo komi kosala bino mutu pasi yango lelo oyo komi kolelisa bino boluka bambongo monde ya lelo eza monde moko ya koluka bambongo eza monde lisusu te ke non nalekaka na bachaîne bando fingaka baninga pour ke bapesa nga mwa rôle na kote kingandi yango wana ozotula Ibutu yo tata mobimba ozotula yo tata mobimba mutu penza kobengisa yo ata na film na ye azate yo ozaki pa ya Belleville obano komisa Belleville ti Belleville bando pekisa yo ke non ngai pa na nga na lingi na nga mafinga te na lingi mafinga te obando wele lisa Belleville apesa yo ata rôle kutu aopesa yo rôle. Moi je me rappelle na film moko apesa ki yo rôle nga moko na oloba ana lobi yango bapesa ki Ibutu rôle ya ndenge nini na série na biso moko papa Serge azaki muto akisi yo zalaki sentinelle ya ndako papa Serge mais okokaki ata rôle wana te okokaki bojouaki yango na maman Marie-Jeanne mais fallait voir maman Marie-Jeanne abando kava azo couvrir ba erreur na yo ebele nga moko kutu na bando silika na lobi Belleville fallait pas apesa Ibutu rôle oyo po azo kokana yete azo maîtriser makambo te ko jouer malonga o jouaka na yo te ka munoko ozaka bilobela yango bozo zango moni yango ba place mosusu bazo boya kobengisa kabino boko fongola nini miso na bino mukolo nini na ba chaîne ba grâce luzolo bomona kata ba grâce luzolo bazo bengisa kabino et pas ya ba Jérémy Chabani yo sala kama kosekisaka Jérémy Chabani na bengisaka yo wana nyonso lelo bazoboya pona ba comportement na bino moko pona bezaleli na bino moko yango bomona place mosusu bazokoka kobengisa bino te po bayebi ke et pas ya mutu kingani bokenda ko jouer afuta bino na suka bayake kofinga ye siko pa na nga soki na bengisi ata soki o jouer lobi kuno ko ya kofinga nga malamu na bengisa yo te yango lelo oyo komi ko telengana eza pasi la famille tolandana nu Ibutu na ozongela bino azali bébé aye théâtre to tourner ya matonge mbali boso deux matins parler ngala mona ye mtayana ye c'est fia sikona sama munoko ngana ba lona kosa makamu na télévision oh mais si la mta collègue ngati comment solo collègue nga pera travail boy c'est si la bisalo non, ça collègue. Attends, moi, si ma biso bois. Ah, il y a champion. Moana. Moana ko. Oh. Et j'ai bon tout ça na TV. Ah, bonalo ba radio te. Aza moana wa yesi mana biso yesi mana biso ayem taye na ye onga na mona mtaye na ya sa côté na théâtre, c'était via. Ah, il y a champion quand même, il y a champion. Na ebite sona lo baneni. Agina bangadia ya nzira moko pondima. Agina bambalo so monzira moko. Mwana za. Asa mwana oyo yoka di mwana ça veut dire mwana na na asa mwana asa bébé. Oh, ya bébé sous. Nzambe na ngai. Vini apesa mingi, vini apesa ba idée, vini apesa ba film, vini diriger ba film, vini ça veut dire ka ninga tsolo bana soki o pesa ko lingo bimisa ngo. Ça dit batu basa wana akangi ngo abimisi ngo yemoko. Est-ce que là
Toujours déranger, toujours mbouyer, ah, petit bourg, aïe, beau, tout, des arabes déranger. Bah oui, on appelle toujours mbouyer, tout linga, né, ça, quand non, parce que bon, aïe, bon, c'est aïe, moi, bon, tu vas déranger, c'était comme ça. Non, comme ça. Mams, azana comportement wana, motema wana, il a qu'on respecter et puis qu'on reconnaître. Ok, moto, pas ma valeur naïe. C'est pas tout le monde à ça non. Bato belé bazawana kata ya nini wana la belle wana. Un jour mo koloba no te ben ngapela ça kana idée file mo na file wana ezale pe idée langa. Mais va propisanga te. Mais ni baza ba lâche. Hello la famille, na mon sport sur na litre na mera na kolobela yango. Déjà à tout temps j'ai toujours dit quand une fois moto bani kolobela maison de production SB le roi net balongola bango cerveau hein eloko irraisonnable le roi balongola bango yango donc baloba bilo moko boye juste na habité soki za ba sentiment ou quoi je ne sais Jean-Pi Ibutu. Mais toi, tu devais avoir la honte. Oser reconnaître Maman Belleville ou la moine. Aza moine na monde. Aza moine. Nous y a mis. Si la collègue n'a eu. C'est ça. Mais laisse-moi te dire, toi, tu es Zao. Yo, tika ki beaucoup pour nous et pas moine. La personne où yo zobenga moine. Alessa libuta na yo. Afuta yo. Oyembela yo benga la patrona oyemba bambalebele mais mokolo moko ti Belleville kandi ya koyemba mokolo moko te ayaka oki butu ayemba ti sko na yo na ye na nitoza mwana parce que yo mtozo kumisa que non si la boza ba promotion on a si la yo zo sala nini déjà o ezaki no Belleville aye ofuti eloti mais ye afuta yo oyo ke omema pe mbongo esunga pe libota na yo engra so otangi na biso vini ba effort nini oyo vini ya sali déjà kuna o ba reconnaître na ba respect nini oyo Maman Belleville amakaki ye obiso nyonso tomona ke Maman Belleville amaki respect qu'il fallait ba pese respect na be fort ou fallait ba reconnaître na famille libota fa ba chena mutu Maman Belleville amemaka na mutu pour que mon que non Maman Belleville alinga fini c'est ce que vous voulez de ba reconnaître be fort na e en fait vous mettez ya ko se ridiculiser bino nyonso ba mibali yo bozala mibali s'il vous plaît bozala mibali si vous êtes en train de faire ezo rabaisser bino Belleville quand dans le monde ya art Jean-Pi aza na niveau na yo ti aza likolo oyo zo benga moi aza mwana na monde a aza na flexible application esalema na noti vous comprendre abeta showbiz oyo koka kobeta ti asala ba film na ba film o afutaka bato azolesa bato oyo koka kosala te asali déjà sold out aza na 2 dates avant que no beta billetterie mosusu ezofungama lundi le 29 juin oyo sali na noti oza ba devoir ebele ya kosala na place oyo ya kofinga ye en fait azomona yo te obanda monde yango kala omikumisi ko oza promotion moko na sila bisalo mais oza na ba sponsor te oza na producteur te oyo ya ko produire te événement moko ya mokie mais Belleville affiche mosusu yango ya affiche mosusu yango producteur a posté à quel source pour na ko signer contrat moko na Zénith de Paris boza na écart donc oza vrai ezao otika ki bokolo si c'était moi j'allais me taire j'allais pas venir à kubana koloba parce que on a loba o rabaisser ngai petisi ngai ndenge kitisi yo et puis to beta li solo na famille libota na SB eloko fa boyebaka eloko bato baza na visibilité kolika famille libota baza te Vini aza kuna asali de yani et puis depuis Vini akinda kuna ayo kana lisusu te to comparer Vini ya famille libota na Vini ya SB vous allez comprendre que non parce que bon le bago okosi mais tous en kati ya réseaux sociaux to mona ngo na réseaux sociaux tant Vini azaka na famille libota azaki vraiment que ozomona viral mutu to azomona ye mais lelo akinda sui
C'est pour cela que vous avez compris que décor, à mon avis, que nazonga na famille libota koto eloko ezati. Décor zonga famille libota pour nani. Ce qui est l'eau ma lungue zalaye pour na décor ngati karate pour na pour nani. Ce qui au moni que non, beaucoup kate bozana pour ça bozonga. Bosinga abolim sinenge décor zalagi bozonga. À la place de venir dire des trucs où ils ont rabaissé bino à tout le temps. Ils ont fourni dans te d'effort bokata sali moko ata ya 10 personnes bo sali loko moko bo bo créer pe ba peuple na bino ning to benga biso famille bo créer pe o ya bino. Ah, ils appellent non. Là, votre façon de réfléchir, hein, il rabaisse. Donc, vous avez des pensées bidons, des pensées terre à terre. Terre à terre. Exemple, loko yazo accompli bino bo atikala nam ko accomplir te na cha point na vie na bino te mais bo atikala nam ko ezaka pasi la famille kande botu kolanda awa kande botu koyoka awa makambo ibuto azoloba en tout cas ngana côté na ngana yoki penza pasi komona batu mosusu ole bozala focaliser na bamisala na bino bozala focaliser bino pe bokomaka ka ndenge lelo boye ko mentionner vini abano pesa Bellevie ba idée mais Bellevie akokoma film wana ye vini azaki na chaîne na yete azaki na chaîne na ye soki amonaki ke Bellevie abando pesa abando komaka te ke non eza idée ya vini pourquoi ye vini ti lelo oyo azokokaka ko faire évoluer chaîne na yete ye pe aza ka ndenge alobaka ye moko keno aza pe na mayele koleka Bellevie kasi afongola abanda pe kosala ba film na chaîne na ye batu batala aluka pe ba fan na ye boko bando diembela kaka na mukuna sima basi bo diembela kaka na sima basi eza penza dommage bomona badakosta bango wana babenga kane bakobenga bango soki dakosta za disponible wana yaka tourner soki dakosta za na Congo wana omona bawezo welela dakosta kendo tourner babobo manoka n'en parlons même pas bango wana okotikala jamais komona te que non ye abana kobondela Bellevie abana kobondela Sila abana kobondela Dina na même musala na bango kibo mobali na bango nde sala kake bana basi Bellevie bakomi kobengisaka bango sikoyo bino po babengisa bino na ba film fo nano oya kofinga oyo poke na film ya mutuki ngani babengisa yo mobali mobimba bolata ba pantalon mibali botika kolata ba jipe na ba robe ya basi ezaka pasi oya kofinga mwana mwasi oya liesa yo oya latisa yo oya kobana kofinga ye mais c'est dommage Kongo na biso penza mosusu ezala batu mosusu nga basekisaka nga yango bomona kata banalize mosusu muto osala otalika bolobi ope aza pe mutu o penza cerveau na esalaka babongo na bino ezosalaka te po batu normal penza oyo penza kenda na kelasi ezana ba makambo mosusu soki na longwe pa ya Bellevie na ke pa ya mutu kingandi kende na pete nyonso yo zala focaliser na musala yango wana ba bijou la reine lelo oyo yokanaka mawe ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna
biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gers Biashara Tokos. Gers Biashara c'est la qualité. Gers Biashara bisika masolo ya kitoko.